Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Bandeko botika pe dinana kimia. Yango dinana la douce asalaka bino nini. Alia ya bino. To amila ya bino. Oyo ezalaka muke soki dinana leki o dinana boye. Ekendaki emataki. Ekitaki ekendaki boye. Botikela pe dinana kimia bandeko. Toza na posa ya musala ya dinana. Toza na posa ya concentration na ye, surtout ya focus na ye na musala. Bandeko nanga, o babiloba loba na bino wana eza ba distraction boningi botia na nzela dinana. To boyi yango. Biso to boneti nga penza na boyi. Na boyi nanga ba distraction wana boningi botia na nzela dinana la douce. Et puis eko simba nango te. Parce que dinana la douce aza mwasi mokolo ya mayele. Une femme tellement mature, à monaka mabe de loin, a changé nzela. C'est comme ça avec Dinana la douce. Salut chers Boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino lisusu dinana la douce yaba dinana tobenga kaye mingi kaka mwasi nzambe. En tout cas dinana la douce atika choko na défaut. Ye penza a garda teinture na ye. Mwasi moko azana bana mibale mena otala ye boye. Neti nano abota te. En tout cas, abatelaka surtout forme na ye, pourquoi pas taille na ye. Toloba nanu beauté. Abatela penza pe beauté na ye, na système moko kaka ya bien makasi. Bande konanga ya lelo na memeli bino dinana, na bibeli bino dinana, eza pasi. Kandenge bomoni titre na biso elobi. Mais avant to kota kuna nanu na kolinga vraiment na sensibiliser batu oyo nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota vraiment na chaîne Nabiso, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, ça nous fera énormément du bien. La famille Kandenge Bomoni dinana yeyo na memeli bino dinana la douce ya badinana. Bande konanga bozwana no bakiti bovanda, botia mwa ya kolia pembeni, botia mwa ya komela pembeni. Tobeta na biso masolo, tobeta penza ngoma ya kwetu oyo baswahili balobaka ngoma ya kwetu. Donc soki balobi na ngoma ya kwetu seke makambo nde eza. Bande konanga bino moko boyebi dinana la douce. Dinana la douce kandenge kombo ezoloba la douce. Aza mwasi moko avec plein de douceur. Une femme tellement et encore calme de nature. Une femme mature et pourquoi pas intelligente. Wana penza nde ba mwa caractère ya dinana. Bande konanga na kovanda ka boye. Makambo ekomi kobima. Ya somo. Nalobaki te. Ya boye, bavanda kanango kimia te. Il faut kato ya to partager na bafani ya dinana la douce. Wana soki to oloba na bafana dinana la douce na pesi bambote nanga na ye moko masolo ya kati. Ye soki ya moni kaka émission ya mama na ye dinana la douce, en tout cas azala mutu liboso ya koya ko commenter. Commentaire na ye mingi nezala kaka batika dinana na biso kimia, batika mama nanga kimia. Wana nde kozala commentaire na ye. Na pesi bambote na ye moko.
Linda Bukulu depuis Sénégal. Ye penza alingaka ba comédien na ba comédienne na biso nyonso. Azalaka na parti prité, ye bango nyonso tu alingaka bango musala nzambe azalaka bongo. Donc ceux qui osa serviteur to servante de Dieu, il faut kolinga batu nyonso. Tout wana penza nde mwa eloko e caractérisaka biso. Na pesi yo bambote Linda Bukulu mwasi nzambe ka ndenge bote ya dina na ezalaka ya yo pe ezalaka bongo. Bandeko nanga toutaki kolanda biso nyonso mariage ya Tonton Turbo. Tonton Turbo asalaki coutumier na ye, c'était le dimanche nde asalaki coutumier na ye. En tout cas a invitaki ba comédien ebele hein. A invitaki ba mosusu pe a invitaki na été. Et puis constat o batu nyonso ba sali ezaki no batu bazaki na bango ebelete et puis mariage kandenge zalaka eza moto te na ba réseaux sociaux. Yango toye kopesa moi kandenge zalaka moi information. Tonton Turbo aza parmi ba comédien oyo balingaka na bango ba tapage te na ba réseaux sociaux. Tonton Turbo yé na réseaux sociaux en tout cas akotaka na ye kaka pona musala na ye. Akotaka kaka toki ake musala basisi musala azongi na ye. Azateki yo ba invitaki ye na émission Kingandi yango akendaki en tout cas oyo ezalaka caractère to comportement na ye te. Donc yango tomona kaye kaka na ba filme. Mingi tomona kaye epai ya Belvi Kandi la patrona. Poutine surtout de l'écriture. Tomona kaye epai pe ya Dinana la douce ya ba Dinana mwasi nzambe. Tomona kaye pe epai ya Mams ajouaka pe kuna de temps à autre. Donc c'est comme ça. Sikoyo mariage na ye a invité ki batu ba mosusu bayaki ba mosusu pe ba répondraki te. Et ko sala ke présence ya Dinana la douce ezalaki. Dinana kutu alataki na kitoko neti nigérienne tellement na mesana mingi kana na Nigeria. OK, nigérienne bandeko abimaki très cool, très chic. Kitoko wapi abimaki kitoko. Yakoka moi eza que batu lelo bakomi ko critiquer Dinana la douce que Dinana la douce ye azanga ka feti te. Feti nyonso ba invitaka akendaka. Ye azanga ka feti te. Ata soki feti eza ya ndenge nini akendaka na ye kaka. Ata soki batu nyonso to bako répondre te, ye Dinana la douce a répondre kaka. Il faut kaka akende. Et pourtant star, il faut pas azala bongo. Babilo mosusu en tant que star, il faut abandaka koboya. Bandeko, wana nde badur ya batu yanga te. Nga na ya kaka pona opesa information. Na ya kaka pona ko to sali moi analyse na biso ensemble en tant que famille. Là nous parlons, nous discutons. Donc wana nde ezala kanga. Siko na okota ke non mutu tel nda lobaki wana ezaki songi na oloba bongo te. Sikoyo bandeko esala kinga passé. De mon côté, je me disais pourquoi le monde est comme ça. Bandeko. Bon, kotala makambo o Dinana kane batu balobi ke ye azanga ka feti te. Ngana omona nanga mabeti. Où est le mal? Dinana akendaka ba feti ya batu, c'est justement pour honorer aussi ses collègues, ses amis, ses connaissances. Soki mutu a évité yo na fête et que okete, bandeko, ça fait mal. Et ça la mabe makasi. Et ça la mabe makasi. Surtout ceux qui ont évité mutu a yaki na invitation na pesa ki yete, mais azalaki na ndako. Et ça la kapasi yango mona kabatu mosusu lelo bakoti kibu ennemi. Justement à cause de ça, parce que je t'ai invité, je t'avais invité, tu n'étais pas venu. Tu étais à la maison toute la journée, en train peut-être de regarder justement la télévision. Mais au boy nayo, non, je n'irai pas. Pour Wanezanini, sabotage. Mais ce qui dit Nana se porte garant. Peut-être elle était occupée, en train de faire quelque chose. Elle devrait être busy, occupée. Ou aller au tournage. Elle s'est dit non, je dois tout abandonner
pour honorer quand même mon ami. Na honorer ye collègue na biso ya service. Mabe eza wapi? Où est le mal? Bandeko. Bablo mosusu avant to lobaka ekozala bien to zwaka mwa temps na biso ya ko réfléchir sur ça. Ovandi penzo lobi si je me mettais peut-être à la place de Dinana la douce. Si je me mettais peut-être à la place de Tonton Turbo et que na pesi invitation na collègue nanga, mais collègue nanga ayete. Et après, vous voyez quoi prendre que non, elle était à elle à la maison. Elle ne faisait rien, elle ne faisait que regarder la télévision. Et au sala ndengeni na motema, ça fait mal, trop mal. De nature, Dinana la douce, aza mwasi moko oyo, azalaka na ye gentil, de nature. Et puis, elle n'aime pas blesser les autres. Eza na batu mosusu oyo basi s'habitua tellement ta soki asali mutu mabe ndenge nini. Donc aza na ye mafu. Mais ce n'est pas le cas avec Dinana la douce. Dinana la douce n'aime pas blesser. Nature na ye alinga kaka asepelisa mutu nyonso tu. Yango tomonaka ye même na ba matanga présence na ye erataka te. Tomonaka ye na ba fête soki mutu penza apesi invitation, en tout cas aboyaka na ye kokende te akenda kaka, parce que soki mutu apesi invitation eza considération. Lelo tomona ta na communauté na biso tant de personnes au monde bapesi invitation aokende na ete. Bon soki oyebi ke et puis eza te que aokende na ete peut-être moi makambo moko boye imprévu moko boye koti yango a se décidé que non je n'irai pas, mais batu mosusu le même jour bazoya kotikela ye invitation dans son cœur, la personne sait que non je n'irai pas. Ole oyebisa ta mutu ke non invitation oyo zopesa ngai en tout cas nakoya na ngate. Comme ça invitation wana apesa ta mutu mosusu oyo ako honorer, oyo ako respecter, oyo ako kende et ça la bien. Mettons des personnes à garder naï, à garder penza invitation. Et puis jour à mariage akomi kotuna batu ndenge nini mariage wana batu bazalaki ebele ba invité bayaki wana nyonso alingi kaka abetisa batu mosusu mabaku, et ce qui n'est pas bien. Chers compatriotes, changeons. Ba comportement wana ezalaka lisusu bien te. Eza bien te. Pour les gens là qui condamnent Dinana la douce que non, elle est toujours présente dans des fêtes, elle est toujours présente au deuil. En tout cas, bande konanga, eza na ba nature mosusu o mutu akoki ko changer na yete. Et surtout ce que eza nature moko ya bien. En tout cas, de ma part, n'appuyer nature ya Dinana la douce. J'appuie ça. Qu'elle demeure et continue toujours comme ça. Et ozala bien. Na batu mosusu oyo peut-être baye bakate, en tout cas na ye peut encourager bino. Ce que monique non, je n'aurai pas le temps pour aller à la fête, pour participer à la fête. Vaut mieux oyebisi mutu. Na jour oya ye kotikela yo invitation que non, je ne serai pas à mesure de participer. Peut-être je serai busy, occupé avec le travail, ou j'irai quelque part. Je ne peux pas participer. Comme ça, dans ces cas, ata mutu ye moko zo organiser ba mariage na ya koyeba ke non, comme na ça o déjà rozala te na zwaka invitation na ye na pesa mutu mosusu o peut-être azwaki invitation te. Et sungi ke o vanda na invitation o yebi na motema na yo nyonso ke non o kende na yo te. O tikala na yo kanandako. Bande konanga eza bien te. Eza bien te, yango na yeko senga na batu o nyonso tu ba olobela Dinana la douce mabe, en tout cas botika mwana batu, mama ya batu. Dinana la douce de nature aza mwasi moko azalaka na motema mabe te. Wana penza eza Dinana la douce. Nga na lobaka bandeko, yango na lobaka nanga chaque jour que non. Nazalaka na parti prité na koya awa te ke na koma kofinga soki na nazana ta wana te nga epa na biso ba te yanga kofinga te
Et puis naza chrétienne. Donc nazalaka na tawa na te ba parti prêté. Batu nyonso tu na koya na lobeli bango. C'est comme ça. Alors botika dina na la douce kimia. Botika e kimia. Aza mutu moko alingaka vraiment honorer batu. Alingaka penza ko sekisa pe ko sepilisa batu. C'est comme ça avec Tina na la douce. Donc, ceux qui m'ont invité à une fête, qu'il plaît ou qu'il neige, il faut qu'il y ait. Ata ceux qui ont un déplacement, na ekandenga kindaka ba France na mingi. À cause c'est pour monnaie à zonga pour que à participer. C'est comme ça. Et puis jour na fête ya indi saki hein. Ba o balanda ki vraiment vidéo. Parce que bando bamba ba marié ba $100. Eh moi si Zambé, moi si moko mbongo izalaka bongo azo bamba ba mbongo kitoko wapi coup de chapeau à toi Dina na la douce izalaka bongo na mariage à moninga OK au sepeli na yo. Donc eza bien, je t'encourage maman, continuer na yo ka bongo pona batu mosusu oyo babando kima ba feti. En tout cas, bobando participaka et ça la ka bien sûr qui honorer invitation au penza ba pesa yo et ça la ka kitoko. Bande konanga na komi nanga na suka ya mke kaka na ninga kina partager tout ça la pe moi analyse botike la biso ka ba commentaire bo sale la biso pe partage bande konanga e ko sunga pe biso mingi pe makasi bande ko toza na biso na suka la famille. Tokomona na lisusu na ba émission na biso oyo ekolanda. Avana kata na pesa nanu ba mbote na ye moko masolo ya kati. Ba pesa kayeka ba mbote ata 2 fois na pesi ba mbote nanga na ye moko Julia Mananga depuis Angola mwasi Nzambe. Wana na pesi nanga ba mbote nanga ya suka penza na Madame Kiyonge mwasi Nzambe.